parce que belé comme matanga abiki awa bakopesa makambo bayeka po babeta mais matanga vraiment matanga ezalaki nde kuna na ndako vie donc tosali plus de 2 mois tous les rappeurs kuna tobetaka kuna waswazi dume na sabi oh yuna munoka kuna ngeli yozo bibi ngeli yo iba bilo na nga oyiba badruma. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa Nipasi. Yes, spectateurs amoureux de Katika Pesa Télévision, vous qui aimez plus votre émission Temps Fort, je suis très ravi encore aujourd'hui de vous retrouver encore ici pour vous parler encore de ce qui était passé, qu'on avait déjà lancé depuis longtemps là, que vous avez déjà vu dans votre chaîne. C'était bel et bien l'histoire de Verkis et Kiamwangana. Enfin, la date est reconnue où nous allons retrouver encore une fois de plus les corps de notre artiste, l'icône de la musique congolaise Verkis et Kiamwangana, qui va bientôt sortir. La date est proclamée et retenue, c'est la journée du lundi que le corps va sortir. Mais aujourd'hui, il y a une grande spectacle qui doit se passer parce que Boebi artiste la rythmique musicale un spectacle, donc on a besoin na musée national, donc la République démocratique du Congo, la musée national aujourd'hui on a commune ya Lingwala, donc il y a Verkis Kiamwangana, ils a na cinquantaine na moka cinquantaine ninge na no sakabino après kolongwa na ye na moka cinquantaine lobby ne corps na ye et koza na parler du peuple mais butu lelo bartiste o nyo surtout ya makasi ya minene o grand prêtre Verkis Kiamwangana abimisa afula ba on m'a dit kola podium o pona kolakisa pona kolela ye en fait pona kolela ye parce que nde baka musicien baleka na rythmique musicale jouer peut koleleka na bale et icône to lele pe kaka na rythme ya musique yangwana temps fort le deuxième émission mobo o merable boso ba temps fort al boso to ina ngoza boso arrangement ya ba instrument place o butu lelo e kozala somo e koyinda makasi na musée. Voilà, nazanga mo si vous avez bien remarqué, je suis accompagné avec l'un des artistes, lui il est l'artiste donc on va mwana oyo azaki na kati ya naku ya papa Verkis bon yende atikalaki azana biso awa oyende to koswana ko expliquer biso encore plus ma programme ni surtout na artiste bonne santé. Bon santé eza moins bien malgré mawa malgré pour malgré tout ça na mawa. Voilà. Donc nazaf bien mais moins bien parce que ils ont comme moins émotion quoi. Voilà. On a toujours émotionné tara bovanda ki na ebozu temps ndetinga na beti 7 ans. Voilà. 7 ans pemé na papa. Donc na beti c'est trop pemé na papa. Na bénéficié au demba, na bénéficié ba festa tara jeune boy ozema ba rumba wana o ya mikolo. Donc na koyema nzembo mo boy ata ba komenga na papier. Au sentir que na yema na moi précision mon ya kitoko quoi parce que toujours ma cour où la PC passant vient dans la choulai le fils de papa Evolokolai wala bana biso bino bana oyo bouti na primaire maman bo sauter malamoko université malamoko donc tout ça na ba rapidité ya do ya ba cours donc au lieu to kende secondaire maman to sauter et on monique tout ça vraiment donc na mawa toujours le papa donc nabini na rolo baté quoi donc avant tout sur la o etali musique o etali art lingi na lo mango meka ko expliquer biso programme ya day ezan ndeni pesa na programme pour bandeko ba olanda biso ba comprendre programme ya day avant tout côté l'homme sous programme ya day eza vraiment le dimanche biso nyonso tout tokola la awa moins d'un podium mais en ciment donc artiste et tout surtout ba o balelaki na biso na VV santerre na bongandanga na kasavubu ba o tout bazaki na biso kuna peto za na bango awa parce que belé komaka matanga abiki awa ba kopesa makambo ba yeka po babeta mais matanga vraiment matanga ezalaki nde kuna na ndako vie donc to sali plus de 2 mois tous les rappeurs kuna to betaka kuna podium eza o président tiki ya munene ba instrument ya kitoko tiki wana da ba mission to baleka ki ba beti ba sepeli donc podium eza bien to le laki déjà kuna donc lelo eza ki tourla la awa et longa ba tutu ba le laki na biso o demana ba sauter pe zali parce que yemo abina fina
D'autres la dernière clip tout ça là qui a quai de marque. Au senti que président a minimum d'énergie nae. Fina donc il m'a été il faut pas obinara. Donc biso to linde to yemaka to binara tout ezali. Donc c'est VV zama complet. Il y a un moment le programme lobby programme lobby ça qui va présenter moko en passant je salue la présidente de la République. Donc il moko za la lobby na biso pona a décorer papa sera décorer papa après to ki tika place à repérer na kimia. Mais bon kokunda vraiment eza lobby vous en a parlé du peuple non lobby on a parlé du peuple voilà lobby parlé du peuple to ki mamoro métropole. Place de la vie donc présent soit paiement la kimia c'est ça quoi ba programme sous nabi que robimara lobby ndenge nini après enterrement na minute ba massa msupe bazana nini na ipen bazana ipen bana ipen kuna bazana ipen de la podium monene ba tiki kuna pas présent na biso petit VV atil bango présent atil bango podium kuna donc ba massa msupe kuna bazo beta déjà donc ezaka arrêter na misé donc le lot tous na misé toi pe sous na ipen donc ba bazo beta ipen pe to beta pe sous donc c'est ça quoi programme ngwana toujours le rara papa toujours le la papa parce que on des acquis programme il y a des icônes au Italie orchestre tout le monde a ba mingi ceux qui président Kebo leader à Kebo na suka orchestre Panzani bino malgré tout 2 mois revendre à matanga mais na si busole moi mki non on a au sola moi mki na organisation est-ce que papa ndinga zo kende boye ake maman na orchestre na ye to orchestre érotique la po bino bozali non papa ok non ok c'était parce que tout ça qui déjà coûte tout ça qui plus de 5 mois 5 mois papa tant à voyager qui a tika biso ok c'est tout bête tout travers déjà bon biso ce qu'on fait yemo présent le bango donc biso tout le monde a sa leader donc tout le monde a sa leader à format biso na makayemo a formateur ba il y a formateur ba leader donc à format biso tous les musiciens format biso ta ba leader pe cause leader za raté que non leader non ok c'est non à format biso ndenge ni ba luka mbongo donc presque ba musicien tout y a VV donc tout ça bien organisé hein président tiki biso bien en plus ok non ok c'était quoi parce que petit VV Azali le fils du président le fils de VV immortel Azali petit VV Ali donc na ba Nicole qui est mon na bazali ba ansi bazali donc ba roti ko keso boyete pe en plus biso mo non tout ça non boye donc toi album na biso déjà na studio pour tout ticket pour président a sélectionné studio Azali oh bah pareil il y a ba clip Azali tout Azali le zara ke to boza ndi bandoki ya gentil qui va comprendre que présent qui ba ko mo ya la sima yo contrairement aux autres, il faut que nous soyons là, nous sommes boy. Parce que nous sommes boy, makamba belé zali kitoko après enterrement vieux, tu dis que famille revanda, bah aussi sa réunion famille, après réunion famille, bah bien la soqueste, bah peut-être son délire de côté musama, parce que tu es dans les bons. Voilà c'est bon d'accord vous comprenez zabongo artiste moko il y a ba fils oaza na kati ya orchestre il y a papa Verkis qui est mangana o tiki biso babaka l'artiste ne meurt jamais mais il demeure toujours vivant à travers ses œuvres donc les lo to yeba o ko mbeka ko ede biso bo bandeko bana ba comprendre ya soza ba na kati ekolo lemba na mo lo mo ya papa Verkis na sala ka vocal na ya suka o ya disque o moninga no bosala kabino bande ko mibali comportement na bino ponini changeaka te o basi bazali mpona biso tozali mpona bango tolobilobi boyoka te tolembi na koloba soki basi bazali te na mokili tokosuka nde wapio wana eloko avie il y a dernière disque to sali awa ayemaki on a quai de marque hein pour la référence sous na disque on les a combien de titres la disque on a 5 titres hein production et salé maki déjà ou bien disque on est vendu là na deux to so comme disque na to les gars to salaki clip déjà moko ya quai de marque et tikali nzemba ki tcho na to sala clip notre manière d'ama exact clip 10 kayebi mais et sali que vient na belaki si mon to komi boy na niveau lelo mais ceux qui aussi sont matanga en plus tout ça non nzembo ya hommage te pour toi bat balo bebele bele présent au démo likamo pe tonga to bayango omoni likamo tonga to bayango pesa ipasi na danga pena ko luka bino to solola comment bino pauvre na papa Kofi bozangi le côté artiste boana studio boana makamuniso tout wana mais bozangi ko yembela papa ne fils kata nzembo ezani bo pouvez bolingo ezate to susinde legi makasi non
eza que passe eza makasi na motema. Vous comprenez? Passe ya makasi to linga vraiment to vivre en réalité que papa vraiment kei to kotisi papa et puis tant on vend de raisonnement et comme on est sur côté papa ça liboulo sikoyo to petit siko makamo to yembi sikoyo oyo passe to ndenge tozalaki na ye na ndenge to kotisi na mabele to sangisi passe ya na tout sikoyo to saleli bino nzembo po boyoke tikala ndenge présent sala nzambe na komi tunaka nzambe na komi tunaka loposo moindo utako wapi ye omoni wana wana soso bosali yango ekokota na compte ya album oyo bosali ke de marque ou bien ekotika na kaka nzembo moko ebetaka ekokota na kati ya album pe en plus avant na ekota na album tokopartage ono na bato nyonso tout mpona kopartage mawa kwa elongo na famille na bafan na ye na bafan na biso bamisien na ye donc tobimisa ngo mpona bango tout après ekokota na album parce que oyo ozwa temps ekolandela yango na bachaine mosusu te mais à partir album déjà ebi album eya partout dans le monde quoi motu tu aosomba disque azozwa mpe na tibe na kati mala moko tokabwana motuna oyo ya suka souvenir nini ya makasi oyo kangami nango tika nango ya papa Verkis souvenir ya makasi naza nango bon eza ebele mais nakobeta ta moko na problème moko boye ya ndako nando futela na bandal fona ya ngiringiri ce qu'on a parlé na Kimbango en face à Boumès je salue encore papa langa JC Kadima merci en face à Boumès Kadima fena zo parler wana mais na komi kuna obi ba manda onde koma ozo parler boye babi ote garantie ya 5 mois mais là il y a une garantie comme il y a 8 mois siko il faut avoir ça 3 mois likolo wana. Donc imagine toi na beti mutu na zombongo wapi la beti n'a pas présent à présent talanga palin bo présent bino vraiment te bino mbongo to beta pe concert te bino ba musique na pe sombo na ba polo bilongo on singa mukongo vraiment absti présent na ma problème c'est singa te na mbongo te yo ndako yo na mwasi ngazapi maman Chombo papa la benga moi sérieux madame ayebi lui madame c'est que c'est un solo ce qu'on va ça combien c'était présent fana basa moi 300 pour na basa na nini et ça na 8 mois ça va le présent quota a discuté a mis ça 300 a payé ça $300 pa bisinga oyoke mbona ndo kata so to beti ba concert so to beti ka concert na kati yo mbona nga obike malgré na zombo na kota na ndako to beta ba concert wala na soka concert ko mambo katika pesa TV boyebi ser na nga bien boye ya zanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pona masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape la chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyoso balingaka pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mimi bazanga te o ba jemo boye te zala raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour ba service traiteur na bino fête ya mariage collection de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobenga na ba numéro o de Chewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV boza la décité voilà. nakimi na ngaki te mona kwa pe yeso amonga akata mbongo mais namona face ba bébé te siko ye mbongo ne evanda na poche pesanga yo obuti makume po nini ko yaka apesa mbongo donc ye donc ba meilleur souvenir moi avec sur un mot hein donc asa no lo ba comédie mo boy net muninga la bino hein grimaço mais on a besoin c'est ça quoi ça il m'appelle à tout le monde quoi na yo mo sur suka tanga utaka end auti end baby obi ke bino tout na total bino na kotaki na maison na tali ba mission surtout
parce que azwi dume nasabi o yo na monoko na kuna ngeli yo zobibi ngeli yo yiba bilo na nga oyiba badruma osanga yiba tali te so yiba te sote sote bible président sote bible nzoka président akota na ye kuna ya maison te mais abetika prise nzoka mpe masa wana azwaki eloko mpe ya solo sikoyo président abetika prise sote bible abangabi omoni bino yiba bilo na nga donc voilà quoi. Voilà, c'était l'artiste. Tout ça là bon voilà la normal musique. Voilà qu'il y a revivre papa na bana. C'est ça quoi. Voilà, merci, c'était un peu l'histoire et témoignage de l'artiste Verkis Kiamwangana qui nous a laissé en tout cas l'icône de la musique en tout cas asala ba espoir belé. Je crois bino ba boza ba abonné na biso ya katika pesa télévision et quoi bolandaki histoire ndenge do ya za pena faisait de l'idée do ya sala ba idée eza wana bo s'abonner na chaîne biso so bozwa continuité intégralité et histoire ya Verkis Kiamwangana et na kata chaîne. Nous sommes là, nous allons continuer toujours notre émission temps fort par rapport à cet obsèque de Verkis Kiamwangana. Ouais. Bafan na biso bandeko tout partout dans le monde bébé que tous à matanga babi artiste alelaka na micro na ye na batielinga micro befuna lela kaka ba autre na soutenir biso ba musicien ba fan pe tout balinga ngai face ba bébé opana soutenir nga numéro na téléphone ngo 082 77 ba 03 98 082 77 3098 WhatsApp appel normal yango na maso bengi na ba idée na ba consolation na kopesa biso susukino tous à la soudé parce que makambo baba la leader qui batutu ba panza mais na VV immortel là na habité to panzani parce que yé moko petit VV azali na makambo à part wana tona ba matos tona studio tona tu ya les araki ba fan de pesa biso surtout chance et la reine au monte tika la ra bongo wana to bo ma musique fait la continuité na ngozala mais bo changer ba ligne te bino bozala bolandi pe ka kilelo oh mais toi na kilelo Nzembo oh fifi na benda nzoto mama natuna eza ngo kilelo mais ya bien éducation ya te kilelo nde to koma koyemba mo ben santé na kati na sens wana na ina lobela biso ngelo na biso ezaka bien parfumé, voilà. Bien rasé, bien habillé. Voilà. Tu vois la biche en voilà, Marie Péadem. Ouais. Voilà, merci. C'était l'artiste Elogi Mabende. Voilà. Tout le monde qui est là. C'est qui bien, franchement. Au moins là, tu as dit 2 mois tu as Liban mais surtout tu as la couleur bien. Parce que na zongi moi mali les yeux sous na moi mais soir na yeso sont to toke na ngobongo. Donc biso qui est na biso ezara reno Zalande Nathan. Voilà, c'était l'artiste face à la bébé. Moko Oyatika Nakati à groupe ya Papa Verkis Kiamwangana. Nous sommes là, nous allons continuer toujours à vous informer, à vous montrer comment est-ce que les choses vont se passer ici. Restez toujours branchés. Balobi, s'abonner massivement. Tous les artistes baza abonner mabango, tu yamba bango, tu soana bango, aboua quitter, à boire rabino mabanga parce que tous les artistes d'être aussi. Merci. Merci. Apa obota Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, katika Pesa Service Trader, chef katika Pesa ni basi. Yes, katika Pesa TV.
kozala l'actualité théâtre